Alors nous sommes le président Mouchachino parmi Bilombe Bassa qui Likambo Ezala. Mouchachino pour na mukula lelo pour na Papa Wemba. Okolo banini et puis lisolomo yo na Papa Wemba. Bon, nakolo bakaka que Mangoko to grand prêtre Papa Wemba kolo histoire musée Fulangenge bakaladi akuba 100% star. Onga mona obenga petit aussi. Donc nakolo bake papa tiki histoire tika parce que ba musicien to peza pe ba musicien belé na Congo mais ça pour la première fois. Balé la kaka chaque année balé la kaka chaque année balé la kaka. Encore une fois, au moni mutu soka za na étoile na ye, c'est un peu difficile pour na ko bomango. Mais ça a koufi mais étoile on etika les nganga kaka. Ya moni enguma o ndenge salami. Ngamu tuna bandu bona na sala basuma kamboy. Ka ngamu na bandaka bandeko baye. Depuis papa kufa na sala pri na sala matanga na yeko sala 40 jours na zoya. Olobi? Nani wana? Il passe na yo wakenda. Nani JC Katanga? Ah oui, wana za ndeko. Ouais, Mangoko to JC. Na yebi ke nzela wana izaka bongo famille JC vraiment. Na yebi ke passe za la kaka ndenge to perda grand prêtre Papa Wemba nenga loba. Alors lelo esenga bambongo, bana ya misi bambongo. Bon. Oyebi ke na sala yango na sanga mbongo te. Kulutu manger la zone, kulutu manger la bois que za nango yete. Bon, oyebi première année na sanga mbongo te, matanga 40 jours na sanga mbongo te, une année na sanga mbongo te to sangana na baninga, to sala eloko, to sangana na baninga, to sala eloko. Après yeko pesa moi mikakatano na famille, to sala kité Covid-18 biso, après na kende Kisasa, na komi na Kisasa na sala kité mais bino awa. Mouchachino. Oui. 2 examens, il y a le bosso, yemba nzembo papa mboli. Na yemba nzembo papa Wemba. Oh nyoso na olinga. Na asali nini pona koma mompaya. Na motema na yo yebisanga yebaka bolingo yemataka nzete. Boni lelo yo tokomi séparé ala ngala lelingo. Mwana mataiza te Mangoko to grand prêtre. Anecdote moko boy ya papa Wemba yo na yo. Lisolo moko na Papa Wemba. Lisolo moko na Papa Wemba parce que moni Papa Wemba za mutu moko alobaka vérité. Moko mususu via tuninga lobi oh. Ndenge nini polero na l'époque on a na Suisse. Ndenge nini Valérie Lusando. Ngabi wewe Valérie Lusando azakaka mais yendenge nini na bazakaka na momia mundele wana. Ngabi wewe basiba kabona ki déjà et puis voilà pour na ibina ngaki ayebisa vie. Tovanda boye ba petit nouvelle écrite à Bayana na parlé à grand frère na bango. Tovanda boye yoga vie. A Tunisiko Valérie. Mais Valérie, mais yona momina yo mundele bokabwana obe bozakaka. Lokwa yo bika bana ba Congo ngana on lobate yoga ya. Non. Tozakaka. Via tourner oh. Mais Mouchachino, mais yo yebisa batutu qui te mayas. Maëli, on y va, on continue. Yazaza. German. Yazaza. Ouais. Yazaza. Ouais. Lelo, tu as makami balé kaka. Ils ont un mot pour na Papa Wemba mukula ilo. Na anecdote mo kaka. 2 choses. Merci déjà à dire Nego Lobaka. Anecdote le déjà mois d'avril, hein? En ce qui me concerne, le premier le premier ville de Bako Sarabatu, Namawi Bandaranga de Moana. Alors, tant que comme Rabada Tioyo, ils ont sangé mon rambébélé. Ils sont le mot au Kabola, na papa Wemba, on a Papa Wemba. Il y a ça, partout. Bon, na bête la bino, tu kenda Pointe Noire. Un bon samedi, nous allons lelo pour te mettre un concert, Batubaya. Na 20h, Mukola bar a changé à moni public et les gars bab na yeko kufa. Ouais, tout ça qui n'a mené ba spera, ba débat, ba Janana, si je ne me trompe pas, Bipoli. Donc tu mettre un concept. Pony. Parce que déjà, Monika Kangoué, c'est déjà dans les bandes, les Congolais, soit clôturés, les vrais Congolais, après nous, voilà, non.
Tabayo biso que non Mkola a changé makambu. Donc toi qui n'a déception moko. Bafuta biso te. Quand compte to zoaki déjà na kini. Mais bailo kanto redia misi azoka esika tozo sola awa alobaki bino kutu boyembaka te. Ezaka no petit robeta te. Wana robeta te. Te wana za solo non. Mais aux musiciens te. Mais ngazo diriger. Nous sommes musiciens. Redia za musicien. Nous sommes musiciens te. Mais ngazo diriger bango. Mi continue moko na moko ya mi continue to yoka ba ba bongo. Ba ba employé biso za ba employé. Yo robeta te. Mais c'est normal ce qu'on bêtit au hier retard. Comme ça ils sont papa mbasa hier donc yo hier retard est absent. Merci beaucoup. Moi discipline. Alors Nyenge au permettre nazo Nyenge ton a zo présenter bison de Komoro ah Nyenge ton. Magellan. Magellan débité. Mangela et dit nos images Mangela ngo viens passer. Mangela balobaka Mangela ngo zaranango yete o ba boka Mangela bonjour. Bonjour Adil Ondolé. Deux questions tout le monde a il y a Papa Wemba après anecdote tout le monde a Papa Wemba. Nous remercions tous les peuples obaye africains congolais donc merci na batu nyos ningi baye a tukutania weza pona hommage 7e anniversaire ya Papa Wemba et c'est ngomona no batu nyos ningi bazali awa pona anecdote obaye mbabaye vraiment babana mikewa na habitation na niveau lo bakabilo wanengwana omoni garçon est-ce que Mangela baye anecdote yo kanga anecdote omoni garçon oh bazako ebele ba koloba tant Papa Wemba zaka na difficulté na vie. Présentez-vous, monsieur. Tant que Papa Wemba zalaki na difficulté na vie on a poto hein. Papa Wemba zaka na deux carrières. O asalaki na Kinshasa 77 ti na 86 e bandeli. On a carrière na Kinshasa. 86 o ya na poto ti a outre kufa na lelo deuxième carrière ne yangwana. O bat basala ngo za biso na ba garçon. Oh. Eza Magellan na ba Jamal. Ba bengana biso na ndako kwa na Sébastien Denis. Na Sébastien Denis. Ba biso biso ndaka pona ba vie beaucoup so imasa nanga oyo Jamal te abenganga ka bi Magellan petit problème na parlement na mairie de Clichy na opesa binongo siko na benga Skoto kai na ebisi vienga bi palango wana mais via surtout pas bonsoir mon frère donc on a beaucoup de choses à dire na sepeli mingi ndenge Magellan uti koloba na ya solo bon biso za ba tutoloba pena te bon voilà ndeka master lobby hein ezalaka époque wana na ba 86. Bon, tous les amis qui sont là, ils ont passé. Bon, biso ozwaki ba chance ya kozoba dendaku. Bon, parler tous na masoyo. Tu as parlé na biso to bana ko sala neti voilà ndé to bana ko sala ga ko benga ba téléphone. Oui. Tu as pire master ngai to uta na banzela moko hein. Oui. Tu as promotion moko to bana na ye bana ba rally ya bana Égypte ti to kuta na soa voilà wana na ba 82 oui bon wana ezaki na ngoko konyoka maté to bana ko tambola très bien à l'époque wana pena mboka ezalaka pena ndenge za boyete voilà l'air to kutani na vie donc Magellan voilà vieux Magellan t'a présenté un vie na ebi na vie très bien mais Magellan azalaki na souci mingi ya mère Amazon na bana mais l'air na ko mona ki parler ba pesi bango ezalaki ya poids ba ko tiango blindé ngana bisi vie beaucoup parler pena na Strasbourg Saint-Denis ya Papa Wemba na mère Amazon na bana na tout ba ebi ngai ya na vie zaza oui ezalaki ndako poids ezalaki ndako poids po biso ezalaki na place to bana ko sala kala ba place na biso ko tiaka ba téléphone na sumbela donc en face wana donc via ezalaki na parler wana leba ba bimisi na bengi Magellan na ebisi ke master na parler moko emelama eza ya voix normale donc ils ont la mairie de Clichy donc tu as une vie donc ngaku na zongaka na billet ya fanfa de molokai donc na mikana na enyo surtout ba série wana donc voilà donc ça peut sans papier wana to akina ba récépissé mikanda ya la pena te geneti ngana signa ngana zongaka ndengwana parce que to bana ko zoka pena mikanda te ezali ka ba pena vie na Afrique de l'Ouest via de pana grand là bona après wana les na zongi ba Afrique na sali pe ba tour na kebeti ba kota ba Guinée to ko kuta na suna vie oza mécène oza producteur oza en tout cas ngana za homme d'affaires ngana adi ngana za homme d'affaires pesa 2 minutes
ngai naza homme d'affaires ngai natambolaka na ngai na voyagera partout naza na baactivité na ngai na Côte d'Ivoire na bamboko na lekaka liboso wana eza vrai o bazomona nga pe bayebi ke Jamal azoba makambo solo donc voilà donc en tout cas merci beaucoup Jamal na lobi na yo on a aidé l'image on est parti As de la Kurunta. Alors, As de la Kurunta, il était comment? Ouais, Stino, il a toujours été bien habillé. Il a toujours été beau depuis qu'il est banda. Toujours. L'élève du maître. Le chouchou de vue à la musique. Hein? Alors, deux choses. La première, comment on a battu pour Papa Wemba, il y a le bosso Angona. Et puis, deuxième chose, anecdote moyona Papa Wemba. La première chose. Ouais, Togenda il tourné dans States. Et dit Murphy a tindi bureau na eba obenga Papa Wemba, il a besoin monaka Papa Wemba. Il faut amona Papa Wemba en Amérique ko zonga Afrique te sans mona parce que ayoka masolo na ya mona na bilili me boya mona été. Je pas bongami alati danser tokei. Tout le monde peut dire Murphy, vieux batelemina. Il y a bon dit Murphy. Mais oui, boy, c'est pas tourner film Harlem. Harlem sogi un prince à New York sogi nini babilo mo bongo. Tozala wanati. Ba sololiti VDP tozongi na biso atiko continuer tournage. OK, alors Lelo bazo continuer qu'on rendre papa et maman. Tu te dis quoi? Oui, qu'on rendre hommage wana eza bien mais na ndenge zolekela nazala nga contenté quoi. Parce que hier aza légendaire, aza idole, il y a toute une génération. Mais ndenge mamwezo lekela papa mba évoluer na Paris. Il fallait ba bilo mo grandiose, ko beng sa ba Goldman, ko beng sa ba Ophélie, ko beng sa ba tout ba participer na une carrière na e. Mais tout ça là ngoka entre biso bon. Peut-être ba moyen ezate ya ko l'organisation là mais na revaka penda que nos grands concerts à na Zénith. La Kurunta au sembo le ko makasi parce que ça aussi batunenga bali pourquoi bo sala ngo koto na bo sala gagner grandiose appel na yo ko zaneti ben ngai na osepela mingi basunga viva la musique o etika na kombo et puis ba meka osala likamuna na reconnaissance ya Papa Wemba po musique ebele ezobeta lelo balandi lokolo na ba biso pe balandi biso to uta na libumu ya Papa Wemba. Donc ba musique tout ezobeta ba style ezobeta soko yoki oyoka ke musique yango wana kaka. Mais ba tonton bazoleka baloba te ke non tozwaki pe pa vie to landaki idolosé à vie. Papa Wemba nazoloba. Ngai après. Mais musique ya beti asala ine monotonité. Chaque disque na ye eza ina couleur nango. A dit Londolé. OK, à cela Kurunta, on va se retrouver tout ça. Bien habillé toujours. Il a lundi karayo. Oh, au revango. Tailleur babenga ngo. Alors na pesi mbote ne dino. Alors une image alors image. Ata na mo nzembo. Na mo nzembo pour Papa Wemba. Okotuta monzele te na bolingo na kati ya yo nanga. Ntina yokangelinga molongani na yo kanda enemi. Pourquoi Lizuwa moto ya mbalo oye sana bolingo ekeseni soki ezali ndoto lamusa ngayo na pongi nyonso pona bika oyeyeye sheri nanga na leli o chamundele ya bika oye bana paringo. Vraiment en tout cas Stino est encore là, vaillant, défendeur toujours de la musique. Ouais. Bon vent toi. Merci à Dilondolé, moi la famille. Au banda musalo muketi tozo koma bakoko, ozaka kado maîtrise nango ezali. On est ensemble. Merci beaucoup. Donc